Tamboli Versi commune en tant que communicateur à chef de l'État. Tamboli Versi commune en tant que communicateur à chef de l'État. Tamboli Versi commune en tant que communicateur à chef de l'État. Ma mitindo, il y a excellence. Monsieur le vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, et à Pekisaki, na population, pour tebako kakolata, bilamba, to bilembo, oyo ekokani na molato ya mapinga na biso ya forces armées ya République démocratique du Congo, pe lisusu kopekisa bato oyo bazali kotindika na population po tebako kakoyina baye bazali na bilongi ekokani na banilotique epai mususu bolandaki mokolo ya le 18 juin 2022 na ba réseaux sociaux ba image oyo ya mabe oyo tomonaki ba bilenge mibali bango bazwaki ndingisa te pe bazali na qualité te bango bazalaki na ba machette na maboko balataki bilamba oyo ekokani na molato ya forces armées à République démocratique du Congo. Tala batowana bango bakitaki na avenue Inga bisika bazalaki kosala contrôle ya bamituka na commune ya Bandalungwa pene na immeuble o babengi Yesu Nijibu kuna bango bazalaki
ko contrôler mituka pote bakoka ko sala mabe na baye bazana bilongi ya banilotique tala comportement lolenge wana yango nde pesaki pasi na bakonzi na biso ya gouvernement nde tolandaki ministre oyo atali sécurité intérieure pe décentralisation na gouvernement na biso ayebaki kopesa mitindu na ba service ya sécurité pote bakoka kokanga bato oyo tomonaki na bilili na Bandalungwa pe yango wana esalaki ete ba service ya sécurité koka kotia maboko na 6 personnes au bomoni wana bazali 6 na tangi kombo monsieur Kazaku Casanova Adolphe alias Samaton ye avani na avenue Lopori numéro 33 na commune ya Kasavubu pe lisusu monsieur Lelo Nzita José alias Coach avandi na avenue Nyangara numéro 167 quartier Sayo na commune ya Ngiringiri monsieur Wechinjadi Ngongo Issa avandi na avenue Kanas numéro 490 quartier résidentiel na commune ya Limete monsieur Kalunga Kiki Grace avandi na avenue Maipili numéro 138 na quartier Mombele na commune ya Limete monsieur Ndiwa Sana Job avandi na avenue Paka numéro 47 quartier Finda na commune ya Ngaliem pe ya Suka monsieur Kabuya Chamakanda Daniel ye avandi na avenue Bulungu numéro 30 na commune ya Makala bato oyo 6 bomoni bangonde ba salaki mobulu o bomonaki na bilili na ba réseaux sociaux na Bandalungwa na avenue Inga nde bango wana service ya sécurité ya mboka na biso batie bango maboko pote bango esengeli bazwa etumbu epai mususu monsieur Kalubi Mbuyamba Gilles ye avandi na avenue Lukala numéro 12 quartier Lubudi na commune ya Bandalungwa tato bomoni yende ayebaki na kopublier na réseaux sociaux ba audio ezokoleka bipai na bipai pona kofunda ya lobi ba tangi kombo ya ba konzi bato ya ndenge na ndenge na ba adresse na bango pe alobi na mapango na bango nde babombi banguna to ba mercenaire azako kebisa population ya Kinshasa pe ba nyonso bazali awa na Kinshasa pona kotalisa ke insécurité ezali alors nyonso asalaki ezali kaka po bato baye mais en réalité nyonso wana vérification esalemi ezaka kapamba talatina ye akangami po comportement wana ezali malamu te oh ye asalaki epai mususu ba service ya sécurité kolandisa ma mitindo ya vice premier ministre ya intérieur pe ya sécurité euti kotia maboko na quantité ya bilamba o bomoni ezali ekokani na tenue militaire oyo tosili kotia maboko epai ya ba opérateur économique bango malgré mitindo epesamaki kasi bazoko continuer koteka yango wana ba service ya sécurité ekangi yango parce que molato oyo eza malamu te ndenge bakonzi balobaki na yango service ya sécurité ezali pe ko rappeler ete République démocratique du Congo ezali état de droit kaka ndenge commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo ndenge alobaka pe ndenge alingaka yango wana service ya sécurité aza toza ko rappeler na population epai mususu ba service ya sécurité eza na kosenga na baye nyonso baza na bilamba lolenge oyo bomoni soki oza nango na ndako na yo yaka na pose ya police
Pe lisusu ya service ya sécurité oyo eza pembeni ya ndako na yo kende kotika molato wana kuna po bayeba kozwa ngo parce que sima mikolo tango bakosala ba bouclage na bisika nyonso soki bakuti yo na yango okolela mai na miso mutu akoyoka yo azali te esika na yo kaka ndenge ministre ya intérieur alobaki bakotinda yo epai ya bamagistrat mpo ozwa etumbu ya makasi ngonga yango oyo yo mutu oza na bilamba molato oyo na ndako kende kotika yango na police mposi ya police oyo eza pembeni ya ndako na yo to mpe biro ya sécurité oyo eza pembeni na yo kende kotika yango bakosala yo eloko te po soki bakangi yo nde okozwa etumbu. Merci. Conseil provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, mon général, messieurs les commissaires provinciaux adjoints de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, messieurs les commandants des grandes unités, messieurs le chef de département et service de l'état-major du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, distingués invités et professionnels de médias, faisant suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, interdisant le port de tenue ou insigne qui ressemble à la tenue militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que l'incitation à la stigmatisation des personnes, à la morphologie nilotique et à la haine tribale, et subsidiairement à la circulation en date du 18 juin 2022 sur les réseaux sociaux des images troublantes de jeunes gens sans titre ni qualité, porteurs de machettes, habillés en tenue ressemblant à celle des forces armées de la République démocratique du Congo, se sont évertués au contrôle des véhicules sur l'avenue Inga, dans la commune de Bandalungwa, à la hauteur de l'immeuble Yesu Nijibu, dans le but d'attenter aux paisibles personnes à faciès nilotiques. À cet effet, les services de sécurité ont été mobilisés quant à ces, en vue de traquer les auteurs de ces actes, car ils ont la mission de faire respecter la loi et, le cas échéant, rétablir l'autorité de l'État. C'est dans ce cadre que 7 auteurs des actes décriés à Bandalungwa ont été interpellés. Il s'agit de M. Kazaku Casanova Adolphe alias Samaton, Tombola Loboko, domicilié sur avenue Lopori numéro 33 dans la commune de Kassavou. 2. M. Lelonzita José alias Coach, domicilié sur avenue Nyangara numéro 167 quartier Sayo dans la commune de Ngiringiri. 3. Monsieur Wechinjazi Ngongo Issa, domicilié sur l'avenue Canas, numéro 490, quartier résidentiel dans la commune de Limete. 4. Monsieur Kalunga Kiki Grasse, domicilié sur l'avenue Maïpili, numéro 138, quartier Mombele dans la commune de Limete. 5. Ndiwa Sana Job, domicilié sur l'avenue Mpaka, numéro 47, quartier Mfinda dans la commune d'Engaliema. 6. Monsieur Kabuya Chamakanda Daniel, domicilié sur l'avenue Boulungu, numéro 30,
dans la commune de Makala. Et enfin, M. Kaloubi Mbouyamba Gilles, domicilié sur l'avenue Lukala numéro 12, quartier Luboudi dans la commune de Bandalungwa. Ces jeunes gens ici présents sont auteurs des actes répréhensibles par la loi, à savoir la xénophobie et la stigmatisation au préjudice de certaines personnes à cause de leur origine et morphologie. S'agissant de M. Gilles, de son vrai nom, Kaloubi Mbouyamba, alias Mouniéré, dans son populisme et à la recherche d'une vaine gloire, s'est rendu coupable d'actes répréhensibles par la loi. Il est de signaler également la saisie d'une bonne quantité que voici de tenues semblables aux tenues militaires entre les mains des opérateurs économiques en train de le vendre principalement au marché central. Le service de sécurité rappelle que la République démocratique du Congo est un état de droit, comme le veut le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Cependant, la police a le devoir de faire respecter les droits des uns et des autres et d'empêcher que ces droits soient violés. À cet effet, le service de sécurité demande à tout celui qui détiendrait pareille tenue chez soi de les déposer au poste de la police et ou de sécurité les plus proches. Tout contrevenant subira la rigueur de la loi. Merci. C'est un civique, il avait publié dans les réseaux sociaux les adresses, voire même de certaines autorités, en précisant qu'il y a la présence de mercenaires dans leurs parcelles. Et tout ça, c'était pour rien que se faire la publicité de son nom. C'est ainsi que ces actes posés par lui ont poussé que le service de sécurité puisse l'interpeller. À vos ordres. C'est important. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, pour ce qui concerne le cours de tenue semblable à celle de l'armée ou de la police. Le port est vraiment interdit. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion, parce que nous sommes dans une situation critique. Alors, toute personne qui a cette tenue-là n'a qu'à déposer au commissariat ou au poste de police le plus proche ou dans un bureau de sécurité. Vous savez que nous déplorons la situation qui a prévalu le fois passé. Les Kinois sont des peuples hospitaliers. On n'a jamais eu de problème, nous sommes des croyants. Alors, il y a quelques individus qui ont tenté, on les a interpellés, ils sont là, on les a présentés. Nous demandons seulement que les gens puissent se comporter en suivant la loi et en respectant la loi. Si vous parlez en lingala, vous avez tenu où nous avons une instruction écrite. Moutounio sera tenu au cocaïne armée ou bien la police et Sengeli, pour déposer un souci à tout bien, la poste de police le plus proche. Ils ont la Bazonkio, ils ont la Pentagone, ils ont la tenue sur le cocaïne armée. Mais au Bapolo, confusion dans le Bapolo, on a commis soutien au phare de on a un problème. On a une confusion, on a une confusion. Polo, Moutalati, Polo, qui va commis soutien au phare de on a un problème. Mais tenue, semblable à l'armée de Peksan. Alors, on a dit que les Kinois,
tu as peut-être beaucoup hospitalier. Vous avez passé ningi to tsambela à 98%. Vous avez makaboana ya mikete balingi ba pokola biso. Vous avez tout moko ba meli bangi, ba diama la bango ba mekaki mais c'est pourquoi to kangi bango. Bon, tu n'as pas pas juge, pour pas ça misama. Pas ça tout. C'est pour ça ni bouclage ko bandela Kinshasa ou bien tout. Bouclage ko seulement mais c'est ngeli nano to aviser bato de façon que bato ba kende kotika. To pesa bango délai. Soki to boni que délai koki, tant que ça bouclage to koyebi ça souté. To kebi se bato. Soko za teni wana kende soko za pe moteki. Kanga ngo kende ka police. Parce que tant que ça bouclage, attends moteki ote kanga to kanga yo. Délai ça jusqu'à quand? Délai jusqu'à délai ça te. To bi sans délai. Mais mon côté ça bouclage to kolobate. Sans délai, tu peux déjà avertissement. On bien non averti avant. Si vous bateau, bon ça là-bas. Bateau, pas juste. C'est un état de droit. Parce qu'on va s'arrêter. Ils ont un acte répréhensible. Infraction, ils allaient. Juge, parce que ça, mais ça va tout de façon que bateau mon sous, que l'État, ça canne pas l'État. C'est que quand ça l'État, quand ça libère. Merci mon Dieu.